yobi ke mama na moto yo boma alakela yo azongisa nde mbongo na biso mbongo nini $12,000 to futela ye na parquet po abima na prison ya makala $12,000 famille ya basheni wana baya bamama na bango balakela Bexi balakela wata te balakela la team wata te balakela nde Bexi donc ndenga longo ekuta asali biso bien po alonga na botutu na ye akene na botutu ne donc asonga supa na biso te donc botutu na ye kende nango donc tobengani yo donc chu kende donc mpona biso zata tina te donc kende botutu no kufa kuna donc nde balakela libela kende chu donc tobengana te biso 12,000 tofutela ye makambo c'est le cas déjà non mbongo wana ekosala ndeti nga bien ekosala ye asongisa $12,000 wana na kini shengai na apena na kanda po mona kanda na nga na miso na boy boss life na Paris place oza limbisa ngai na kozo mi bouteille na mi beti na kozo gelete na mi kati boss life ala ya na ngai yo lem so yebi na ba maison mère na ba nini te wana c'est mon grand frère tala ba bien tout ça là to miso na ba prison ba $12,000 ebima to futela yo yobi ke mama na moto yo boma alakela yo oyebi alakela wata te po jamais kolakela wata yo nde moto tuta moto balakela nde yo wata ezaki ataleki na motema mawa oyo wata azalaka nango papa na héritier na motema mawa azalaka nango atala yoki mawa nakotika Bexi boye tete tika na ede po wata yebani taka kongo eza ya wata poto eza ya wata mwana tika jeune eza te mwana bato ya mawa banini ezikisika Bexi aza peti na biso okoti oyo na okese tovandisi yo topele ovama na kar tosali yo po bokese ebele ebwaki yo poza animateur ya mvutima aza animateur ya mvutima aza animateur oyo te donc akozala na okese mpena apesi mpe couleur okese po tozwa nano okese mobimba topesi ye na badanseuse kende na bango na ndako na bino sala générique azokoka te tozwi ye na barépétition vraimen na baconcert na ntango awa Bexi boka bato bayoka rien azokoka te mais boss live na motema mawa papa na héritier na tozosoka tozanoka na mouvement aloki sala ba désert moko boye okuki jamais kutu kosala te donc pas même kutu bureau epeso permission okebeta ba désert en plus ozobokela biso basheto yo kobokela biso basheto mpe na Bexi mpe na yo mpe nono kese na biso Bexi yo libanga nini libanga oyo tobeta opo toyebiki baya batetaka mabanga baya babitabe baya batetaka mabanga bakari grace baya batetaka mabanga abeti nde dekale bayaya oyo batetaka mabanga na kari grace abeti libanga te eza générique oyo ekobangisa héritier watanda betoko oyobangisa population ya Congo wana lelo te wana eza décalé lokwa badécalé bana babeta badécalé batie mwa 30,000 fois babeti décalé donc asala yango bana bakari grace yo moteke ezoreneka kote na bango kaka bato mabanga bato batetaka mabanga ezaka conseil te po Bexi ayoka conseil te po Bexi atangi no te Bexi atangi te ese Bexi aza na bami de l'école na bango te Bexi atangi te kopesa conseil ndeni conseil bapesaka moto oyo atangi Appelez au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, Yakusomba Pomade Awatoza, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, et Salamina Banambokaba Congolais, Nabanzete Yamboka Congo, Bokeba Naburat. pour la COVID Sabamole, Mupende Sinapetolo, Sumba gamme ya pomade Awatoza, massé yango na baparti oyo mongi evimba. Sima ya 3 mois, on fait résultat. Allez la pomade Awatoza, moi ça n'a pas connu qui bokone. La pomade Awatoza. Vraiment, il est drôle ce garçon. Chérie, faut suivre.
super beat. Mais pourquoi tu Finis la réunion. Tu ne vaux rien, tu ne fais rien, sors de chez moi. Bima! Je suis ton mec. Mais pourquoi vous rigolez? Mais pas que je t'avais demandé de partir. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Chérie, hier, tu disais, tu donnais des éloges. Mais c'est toi qui as fini toutes mes forces, chérie. Allez, je suis là. Tu ne vaux rien. Je vous envie. Je vous envie. Mon amour. Chérie. Oh, mon ami. Voisin. Mais voisin, entre nous soit dit, mais coloniaux na mona kuna mwasi na yo ya munene, bolekaka pourtant yo za nzoto mike, excusez-moi. Bolekaka toujours en harmonie, boza koseka menga, mwasi nanga, quel que soit munene nanga, awuti ko benga nanga libanda. Je sais pas, c'est quoi ton secret? Mon secret n'est pas vraiment un secret. C'est un secret de Polichelek. Contrôle technique. Oh, contrôle technique. Contrôle technique. Oh, bah tiens, on a mis tout kayango. Contrôle technique fait à base de plantes naturelles, moringa, tangawizi et aloe vera. Contrôle technique et bon ici les bananes. Glody Diasiga, la mignonne. Hey, la mignonne. Eh, Tracy Mbelenga pro. Tracy Mbelenga. Voilà, mesdames et messieurs, Mathieu Boncher, je suis là toujours avec votre émission PC la Plus. J'ai dit merci à tout le monde, merci à Tracy Mbelenga Pro et merci aussi à grande dame Glody Diasuka. C'est 001. Je suis toujours avec mon travail. Je salue tous mes partenaires de partout. Vous êtes en train de suivre cette émission PC la Plus. Et merci à Accento et à les jeunes millionnaires. Et merci à Francis Manvi, puis Gaylor Manvi, puis merci à Nicolette Aben, la Lyon, respect à vous. Merci à La Joie Amando Pichuna, à côté la Mathieu Boncher depuis Paris. Merci à Chichi Chibola, beauté plus l'argent, Chichi Chibola, respect à vous. Et merci aussi à Léa Dimbi, maman sociale, la canadienne. Kingston Sono, le boss depuis Lyon, respect à vous. Et j'ai dit merci à Alfred Dadi Misaka, garçon très responsable. Merci à Sam Kunku, le nécessaire, Motema Aimé Kunku, Oazota Labiso. Mathieu Boncher, actualité dominée par Bercy Moana, Oyolelo, Bandeko Bele Bazolela. Pourquoi Atiki héritier Watanabe, Zaki Tananu Atika été, Yango Lelo yo base solide. Il y a héritier Watanabe, Bengi Bisoto Solo, Lelo. C'est un jeune, il s'appelle Arnold Mukendi. Donc, bon, mais ça je ne sais pas. A Bengeli PC la plus. Naebi qui a Sam Kunku, Motema Aimé Kunku. Ozole la mingi pona absence à Bercy, dans la team Wata. Madame Ngoyi, Angèle Nyota, toujours belle mère de 4 enfants depuis Ottawa, Azole là. Mais je suis avec lui, Arnold Mukendi. Santé bonne. Très bien, Mathieu Boncher. PC la plus. Image, Makambu. Voilà, d'abord, santé à Makambu, santé à la team Wata, est ok bonne. T'es santé leader et d'APPL, leader à Napoto, quand même le coronavirus. Boss live, leader na biso. Leader, bonjour. Un peu sombo, t'es belé na Paris, place aller. Et ça n'est rien, ça n'a dans toujours. Qui toque au vivre Kimia. Voilà. Merci à qui balobi okese na bino elali. Ah, impossible biso que ce gola là-dedans. Bexi, ah. On Bexi mta bando okese na biso. Bexa bando okese na biso da. Biso que c'est to banda on Bexa za là-dedans. Bexa za animateur a outil ba que c'est par-ci par-là et simbité. Et simbate na musique place akei. Et simbate pina na musique place akei. Aiko ya pa na biso periti Watanabe va pesier couler. La musique, boss live. Kabea. C'est couleur la musique.
allez Bexa komi kokota na ba jemo boya pamba mike ya salité za la tête donc comportement affiché donc c'est trop bas donc ana manque maternel ana manque de croissance donc ayi makambuté OK ça munene boyo jamais ko décevoir biso tala ba bien tout c'est là to mission na ba prison ba $12,000 et bima to foutela yo yebi ke mama na moto yo boma alakela yo oyebi alakela watate pour jamais kolakela wata yo nde muto tuta mutu balakela nde yo wata ezaki ataliki na mutema mawa o wata zaka nango papa ne ritia na mutema mawa zaka nango atala yoki mawa nakotika Bexi boye tete tika na ede po wata yebani taka Kongo za ya wata poto za ya wata mwana tika jeune eza te mwana bato mawa bani miziki sika Bexi za petit na biso Bexi petit na biso ya tongo ya mukila tongo ayebi ye mo place afanda yebi ki Arnaud de Mukendi fe na ye to koto no kese to vandi sur to pelo vo manaka to salio po bokese belé bwa ki opoza animateur en footma aza animateur en footma aza animateur o te don aroza no kese pena apesi pe couleur o kese po to zona no kese mobimba to pesi na ba danseuse kende na bango na ndaku na bino sala générique azoko kate to zuye na ba répétition vraiment na ba concert na changwa Bexi boka batu bayoka rien azoko kate mais boss live na mutema mawa papa ne ritana tozo soka tozonoka na mouvement alors que ça la ba désert moko boye kuku jamais kutu ko ça te donc pas même kutu bureau et so permission OK beta ba désert en plus ozo boka la biso ba cheto yo ko boka la biso ba cheto pe na Bexi pe na yo pe no kese na biso Bexi yo ozo lokote ozo mikati ozo lokote Mutabeti libanga kangi te wana nini libanga libanga nini libanga ka o to beta o to ebiki baya bateta mabanga baya mabitabe baya bateta mabanga ba Kari Grace baya bateta mabanga abeti nde décalé baya ya o bateta mabanga na Kari Grace abeti libanga teta générique o ko bangisa héritier watana beto ko bangisa population ya Congo. On est l'autre, on est décalé, le roi va décaler, bano va bête va décaler, c'est moi 30 000 fois bête décaler, donc c'est là on va na Kari Grace. Yo monte que edo renega côté na monga bata mabanga bateta mabanga. On est ndoulé te. On est ndoulé. Ayaka nde bête nde générique wata ndimi obeti kinsanti to ndimi obwaki mukile sepeli. Po biso bato sala yo. Biso bato sala yo. Wata nenga donga dimanche volcan na mutu do makala moto te mais volcan wata ndima na mutu likolo ya Bexi moi na chaîne wana moi petit na biso quartier ngingi bon na yena ngate na TV pona fingi toni na yene na kebisa ye OK bisa salini mais avant kebisa ye la profiter na pesa mbote na Sam Kunkule nécessaire o azotala biso merci à Kingston Sono le boss depuis Lyon wana partenaire Alfred Adi Misaka. Garçon très responsable. Merci à Elodie Efefe, la plus belle fille de sa génération. Elodie Efefe, respect à vous. Et merci à ma partenaire tout balingara émission Oyo. Donc avec Mathieu Bonche, toujours Elenga Congo. Faut topper sa chance na Bercy, topper sa chance à Zajen Moko, à Salara Moussala na bien. Donc mais je suis avec Bazia, héritier Watanabe Obazoloba. Mais ceux qui kebisa, ceux qui conseillent Orolobanen. Ceux qui conseillent non lingana pesa e. Et les conseils étaient pour Bexa, les conseils étaient pour Bexa Tangi noté. Bexa Tangi te. Et c'est Bexa ça m'a mis de l'école. Ah non, bah Bexa Tangi to repère ses conseils ni conseil va faire ça moto à Tangi. En plus qu'on fait n'a pas permis héritier Watanabe pour héritier Watanabe à Tangi trop. Wata Tangi wata ça peine intellectuel. Wata maele vraiment botala gena ba TV pour ba papimbo ma yo moko yebi pa na yo moko Mathieu. Ali kana be kan yo yebi ndi bosola kana boss live. Mathieu Bonche yo yebi ndi bosola kana boss live. Oka ba tonalité ba terminaison na e donc ya français ça que papa avant taka za résident français na Paris. Marqué Congo za mboka ne mais avant na poto bilamba o nyoso na latso wata mtasala ngango pe o petit nanga na tinelo de $100 zo ya de kende chance bodo na lemba conseil nga na kopesa ndeko nanga Bexi legi nanga Bexi petit nanga Bexi boss live ada ya na ngai yo lemso yebi na ba maison mère na ba nini te wana c'est mon grand frère
wana mwana mama kulutu na ngai nga kombo na nga Arnaud de Mukendi comme ne héritier Watanabe autrement dit Kabeya so yebite conseil na kopesa yo soko lingo sala succès kolinga te yo moko mibima place ndako ozalaki soko lingo longa ta biso ne to da bazuna lingo na ke bala fona expliquer ba parents na ke papa nga na ke ne ko bala voir moment na boss live tanga longa maison mais wera mtapesa permission wera pesa héritier Watanabe permission kende ko sala mouvement lelo pe simba tala mamde simba lobaka ba confirmer ndem de kangi biso kangi fe na yebi ke kuna pe atiki bongo te donc azo sala ba disque ada en plein studio ba studio donc ada sala ba chaîne belé bo sepela bana kini bo sepela na pe na forma na beta pe na masola be excité po azo concorder te no kese na biso conseil na opesa e pesibino pe vertige te biso biso vertige biso ya za te mi ange mi démon moi eti non wana te wana yango te mate bonche wana yango te tona ba ambulance boka kutu makasi kolega ba ambulance tona ba bon drummer koba sala mouvement yo yebi donc ya za le côté maison mère za ba animateur belé yo yebi ba brigade baleka balobeso baleka ye moko nanu beksi ninga na kima lobeso akima lobeso ko nani abanga lobeso banga pouvoir lobeso aye na comportement mobo ya bana ngingi bana ngingi bazala na ngote ye na comportement mobo ya bana ba ya mboko babenga nini donc ba te moi na tanga pena te fait dire pour ba commune muso yo ke langa passe pamba do ba commune oya uti ata muto ba commune teke on repère bien fierté orchestre donc ils a bagage na marque maternelle de ça là pas comme bon. Voilà, mesdames et messieurs, on continue avec Arnaud de Mukendi. Mais message Zoya est belé par rapport à artiste Nabiso Bercy. Donc je ne sais pas, Nzamba Sungaye séparation na héritier Watanabe les gana ninga ya bien et les gâtés na ninga ya mabe ndenge to mona ki ba maman mbata bazolela ba 12000 bino pe bolela biso dolela biso de azong sane mbongo na biso mbongo nini $12,000 de foutela na parquet po bima na prison makala $12,000 famille ya ba jeune wana baya ba mama na bango balakela Bexi balakela watati balakela la team watati balakela nde Bexi donc ndenga longwe kuta sali biso bien po alonga na bo tutu na ye akene na bo tutu ne donc asonga supa na biso te donc bo tutu na ye kene na ngo donc to benga ni yo donc chu kende donc pa na biso za tati na te donc kena bo tutu no kufa kuna donc nde balakela libela kende chu donc to benga na mbongo ni ose te biso 12,000 to futela ye makambo c'est le cas déjà non mbongo wana ego sala ndesinga bien sala nga bien $12,000 wana sala nga bien na rode donner ba conteneur na nga ba ketch na teka pe ba ketch na nga uta ba Dubai so ba pesi nga $12,000 wana po wata mikolo mwati na nga mbongo ate po ba compte mikolo ba bloquer ngo ye asong sa $12,000 wana na kini shengai boss live excusez nga patron mon patron na apena na kanda po mona kanda na ngana minsoni na bo boss live na Paris place za limbisa ngai na kozo mi bouteille na mi beti na kozo gelete na mi kati po mo na ba bouteille ya whisky ba nini bouteille ya whisky na ba bouteille ya whisky na zo baye do na kitoko ya la bouteille ya whisky do na zo baye na kanda puis yo yebi boss live na go me la bouteille ya cherté ta bouteille ya whisky na baye na pele ba Marlboro na zo melongo be na Bexi na kanda po na mesha na ye mbongo na biso faut pesa biso $12,000 na biso wata pesa yo Bexi kolinga te to koma na ba décret moko boye o comprendre bena na sima na yo zo comprendre ba lion bato bazolanda nga to banani bazolanda nga za bato bazolanda yo charge oya mutu yo boma na bandal oyoka ngo osinane contrat alongwa na te contrat basina yango te na mouvement sina yango te musicien ata musicien oya kotika na mouvement ti bakosala o ti okobima lokola mutu nyonso na mouvement ndenge ezalaka nde basele Oscar bazala nde babil kitol bazala na ta bili lelo makitol chengulu kidi bende pene ya tre otema diston ta ndenge asalama po oyo aso napesaki ye nzela kende yo foto fula yo leader akofula yo eza héritier Watanabe tellement obebisa tobengani yo omanke biso zongisa biso $12,000 to futela na prison moi bouteille whisky na mela boss leva to mona ngana to melo bouteille whisky na kanda
Faisons que c'est la biso $12,000. Mukendi, peut aussi ça non ba whisky et belozo melabo. Message à Souka. Message à Souka. Héritier Watanabe, boss life papa Neritiana. En tout cas, penapo Olimbisangai papa. Limbisanga mon leader, Limbisangai ngai. Message nanga Soukeza. Bexi moi donc c'est la biso $12,000 hors de fauteuil en prison. Asa chena pas moi mais la ramel était dans un marque de conscience d'ilé. Oh, Salini. T'es ingrat. T'es notre ingrat. Abete la biso pelo rote. Je n'ai gagné no abete na mouvement la biso et ça la gaz. Asa ingrat. Asa bena ingrat. Donc on a battu français belé pour boss live à l'accent ba français na poto donc na rolo ba français belé mais donc ça biso dossier bexi moi bon mbote bat batalinga de cœur de Kembes ba la ko ba lemana poso mettre peintre na garage ndumana na boki ya sa ser na ngai Stone Villa Xila Matari na boki maman na mère Angèle Kipupa na boki petit na Kirikou plus jeune tout mère betara pas Barbara Kanam bon batutu na pesi bidombo te sans côté na boka bato musu na yebi bangote ale chou $12,000. Mais rubrique moi dans l'émission oh ya conseil. Mukendi so pesa conseil lelo pesa na $12,000. Conseil nga na opesa na conseil na $12,000. Oyo bexi moi na to futele na prison. Conseil nga na opesa ya ngwana ya $12,000. Azongsa $12,000 conseil na PC yangwana batutu bozotala nga na poto parti par là boss live ozotala ngo à live okomona ngo ozotala ngai patron limbisa ngai bazongisa biso $12,000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 $12,000 ba $1,000 12. Ça est fini mesdames et messieurs, on se retrouve la semaine prochaine toujours avec Mathieu Boncher et pourquoi pas votre émission PC la plus Arsène Toya les jeunes millionnaires, la joie Amado Pichuna à Paris, merci aussi à Nicolette Aben, Sam Koukou les nécessaires, Odilon Mampouille à Jordi. Il y a eu pas de comme un bon na pomade awatoza mais moi c'est la live okuma on est osoma pomade naturelle awatoza en ligne www.awatoza Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, il y a Kosomba Pomade Awatoza, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, et Salamina Banambokaba Congolais, Nabanzete Yamboka Congo, Boké Banaburat. pour la province Sabamolais, Nipende Sinapetolo. Somba gamme ya pomade Awatoza, massé yango na ba parti oyo mungi vimba. Sima ya 3 mois, on fait résultat. Salut. La pommade Awatoza, moi c'est un alpha communal qui bocole. La pommade Awatoza. Glodidia Sika, la mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga pro. Tracy Mbelenga.